voilà au moni jour et yamba neliwana Félix Oazé kwa yamba na Kofi et la Cindy Mupandi zelango ah donc on sentait pendant que bateau au bande ko zela ba parce qu'on zela nini to côté la poto solo la to yokaliser na so na zaina nga Marie Paul tant bango nyonso basali réconciliation na nga moko na tika libongo no ya na komitika oya no ya yo assure que basangani ayete oya les 30 wana avant les 30 au monde la présence ya Marie Paul et so to moni ete comme na bango biso to kota te biso to loba o to moni siko pendant 25 ans ozoka ba propos jibe pe no bimisa lobi nazaki na nga na batu mais ezali na batu mo bando zanga famille na nga pe na ba vraie famille na nga abeti we to ekomeli bango o bazo watelo wa bon oh bon mutu ba se préparer ma casse les 30 héroïnes de la héroïne dans la martyr oh yozo sakane les 30 héroïnes biso tout c'est la les 30 sombele mambo ndenge rozala par notre bonde limine. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbozo landa émission na biso pour les nation on a pesi nombote partout dans le monde et abonner na biso pour continuer toujours ko s'abonner et puis bon liker pour partager vidéo ko s'abonner ko liker oui eza bien mais partage fait ça la biso wow partage ndé makambo na ko bande émission na ngate la grande Babi Mandala je te salue aussi na plateau na nga na zanga mokote na zana Barbine Mungondi la capricieuse de la presse derrière la caméra tozana Richard RM bon mesane bon mobile pembe mi s'appelle électrique ce que même mora na ko fungola déjà ma solo to beton rande za la banini. Bonjour Bal. Bonjour na bande konyo so bozas que tu branché à la chaîne Nabino bo commenter bo liker bo partager vraiment et osala malamu mingi merci na bande konyo so o bolanda biso partout dans le monde ceux embali bo so tomber na vidéo au s'abonner ou appuyer na cloche de notification chaque fois belime bando kota ou bando recevoir yango merci à Didier Koulou Motema Odi Makaya merci beaucoup à Kijabron na Jackie Manyungu merci beaucoup à Josie Bafor même petit qui lamba na défaut. Merci beaucoup à Félix Fouy, Lumon à London, y a Tongo. Donc, merci à toi aussi, notre caméraman derrière la caméra. Merci beaucoup. Richard RM, hein? Merci beaucoup à toi, Richard, derrière la caméra. Donc, voilà. Bonne santé. Bonne santé, ça bien. Santé, ça vraiment bien. Bien, ma casse. Bien, les lots, si je n'habite pas donc, monde nabiso oyo monde nabiso c'est notre actualité des autres tambola mabe et comme makasi vraiment mabe comme batu bazo sala bazo sala mabe ba miebi bango moko ba innocent pe ba innocent ba miebi lelo tozo mona na monde nabiso ba chroniqueur ba chroniqueuse ba youtubers quoi tande to lobaka poison et comme makasi à part poison ba mes attentes biso na biso ba tiraillement yo pétant qui est chroniqueuse na ebité o trouvant monde normal to normalité pour tous abato comment to ko vivre ici na ba point oyo voilà pour ngai na oloba koloba ke petit la baninga ba poison na ba pété ba poison za radio à quoi ba mbasu ba tout ça surtout to ke na monde na biso na la presse to komi ko boma na biso petit la na ba poison bon pour ngai na kokoloba to komo ya na ndenga mabe na mona ki na makambo to le kaya Karine Mokonzi to mona ki le kechu aleka ki le kechu lobi bino boye na YouTube ya sika omoni YouTube bino boye bozo mbongo na facilité lelo fongoli chaîne 6 mois 7 mois okomi monétiser ba comme mondela comme futa yo Google comme futo mais c'est Google a yebinga na yote mais au fongoli chaîne 6 mois 7 mois a comme futa yo mais na kala ezaki faut kemba nanu poko mano monétiser o mona ba pasi o bande ko na biso ba mona wana lelo biso to mona ngote ozomona donc na ebité peut-être écoute na temps wana nde fallait ba mitila na ba poison mais ba autre mitila na ba poison sikoyo na makambo ekomi nango facile boye to ko motila na ba poison oui to ko tila na ba poison pona nini de 1 car mam na lobi wana il y a des gens ba komo me ba vie privée na bango na internet asomi mutuka ake poto ake boye a internet bande ko expliquer biso banda kuna e akomo ko expliquer biso ndenge ya vivaka comment expliquer biso makambo ba vie privée o ko publication ko poster o ko salango en dehors ya YouTube akomba ko to komi o mima na YouTube ozomona ngato na mona bona nga na nango
ngana na ngote aza na ngoma yeli biso ngona internet akomo dans mutu na mutava amuna mam na ndenge na il y a des gens oyo alinga kote ka pamba boy pona iya komo mona yo fo kufa amuna kote yo fo kota ndako amuna osali elote boswana te nini te mususu bopesa na ta bonjour te ayebi yo te kaninga mona ki na TV boy asepeli peka na yo te kana mona ki na réunion mo bokutana ki façon na okaka osela mambo bi façon na okaka la téléphone asepeli na yo te ka diku osali elote asa capable mutabongo akoza pe poza telio mutabongo a capable akoza mbasu abwakeli donc c'est ça na monde ngo biso bata presse ozape na bamio aprochaka okepe na bandaku na bango meligi olie otamboli na bango obangi na pelo moko te moto oyo ngana bon nayebi te baza pona ngana koloba je te salue Meléa Mazuika de tous les temps de tous les jours ma copine tu es là baza ebele o eza que tozarana bon kana milinga maman biso ebsanga ya ngara moi liboso pa biso na moi liboso chaque fois na bimana ndako mama ebsanga mama nanga ebsanga ya yeba oza ya baleki et place ozo kende olia biliele te ko mila te parce que on ne sait jamais moto salo mabe oyeba ete dazo ba conseil ba parents nanga et yango na salela kana yebi ke nana Meléa dako kende to ke restaurant mo bo to lié nako tika nanga pe bon appelle ça que confiance aza mutu mais pour na sa nga mabe je sais pas yo oloba obi bien que non aza mutu na kozana ba réserve ya boma mususu mais ko kanisa pena po yepa kendara ake pena tikenga vers na ye ya kenaye tikenga vers na ki aza très à l'aise avec Barbine j'ai confiance mais on ne sait jamais mais nayebi ke ma copine Sikaza ayebi ke naza attend ça Barbine mabete parce que to yebi place to ba o pe bo sala baninga mabe bazaka ba pire bango tikande to ba pire akoma pirate ba o pe bo tiela ka bato mingi ba poison ko bo ke baninga bambasu bampese babilo mo ya bongo pour faire souffrir comme ninga akota mabele to te kotala oya biso ya couleur TV Big Mama ba o basali bon ba peka so landeli pe ba proche na ekaka tellement toza banzambe te moye to e ba peza te po mutu ayebi yo te kande to lobi jamais akoki osala o mabe ayebi yo te okutani ka boya salo mabe nanzimi te moleki nzela mutu osalo mabe o ayebi yo fama o ayebi yo akosalo mabe mais o ayebi yo pe ta kosalo mabe to mona ngo na ba groupe na biso ba chroniqueuse to mona bo to kutani ka lelo lobi wana toza ata osala na mabe na asali ope mabe aboki lobe mbasu acheli ope mo loko mo boye bo swani te loko tenini te donc mo kilo ndenge ko motambola eza na ngoka bongo Meléa Mazuika ma copine chérie de tous les temps de tous les jours je te salue là où tu es papa JM nayebi que aza mutu akosa nga pe mabe mais natiaka ngona mutu te parce que to bimarana ye to zalarana ye et loko pe boye ameli mai atikango ya funga make ana confiance avec Barbie nazana osanga mabe te donc conseil nyoko pesa na ba o bo sala baninga mabe bongo tandis que baninga bana na bango bana ba famille bana ba parents na bango ya pas ces anini yo o luka o kata via muninga o sa muninga mabe moko boye car pona eloro moya zana ngo yo zana ngote conseil nyoko pesa na bato bazo sala baninga bongo po toza bato kaka conseil ngana ko pesa na bandeko oyo bozo nuire ba famille ya bato ebele bozo nuire bana bitike moko boye batindeti turbo Nadine Turbo notre conseil notre grande terre a autre qu'un épée à son âme atiki bana nae to ebite combien de fois bo pesi bana on a passe et puis azo beta c'est azo marteler alobi bien to ka ki voice nae alobi feto ba bengsa ki abando ko ka kokete abando ko kokete mais basale suki mbango bazo insister tia monika moninga insister na sa ni na ke ne du lo bengingati o moni insister o insister na bi bon moninga bando benga banda tongo na sa nini na kende kaka ozomona ainsi ba insister azaki na poso kende te l'accès déjà que ma bemo boeza maintenant kende ki fala za prudente aliata melate bon toza batu comment mutwana pa bengisa ki na fête au monde ngo étrange comment Barbine mungondi omoni na monde lelo
poison ezaka te folio mela oyebiti bakoki mpe otiango mpe na micro bakoki otiango mpe na micro bakoki otiango mpe na rideau bapoison baparfum ekoma nango ozwi nini tirbo akei ozwi nini ozwi terrasse to ozwi ndako ya tirbo ebimisi bana tirbo to ozwi na poste na ye ya mosala kuna na mosala na bango na télévision yo ozwi poste wana bi ozwi bamo de passe à compte na ye ya youtube bakoma futongo emo mpo na bato wana s'adresse na bato baosala babiloko ya bongo bato bosalaka baninga babiloko ya bongo yebaka yo mpo oza motu wana mai na makila oyo osala moninga tuse mpe esiba tokelola te mpo toke ofuta oyo tosala lelo tofuta yango awa obomi awa onga grand-père na biso mpe ya sonam mongondi papa nani grand-père na nga nalingaki mingi ti lelo namonaka neti akufa te grand-père na nga yebisaka nga lobi soki osali likambo awa okofuta awa ozela no tokende lola oke ofuta ngo na lola okofuta yango awa bino bato bozonuire bafamille ya bato vraiment bravo bocontinue bolemba te botiela baninga bapoison en désordre tomoni papa ibuto abatieli poison papa ibuto ana nini na cheko ata ketchup pamba nango te siko likolo nango otieli bango poison mpo gagner nini donc omona bango sute ntango omona bango te après po bakozwa rôle na yo te bakozwa rôle na ye te bapesa yo bakozwa rôle na yo mpe te bapesa ye ata yo olobi oincarne rôle na ye osala yango ka nde asala yango te ata okokopie me okozalaka na babiloko moko ozangisa so batali babia akomi te tomoni bato ebele basali babenga yango nini bainterprétation ya banzembo ya papa wemba mais omoni ke moto ayembi place moko boye bobetele mabombe place moko bomoni ke akomi te soki ye mo vie beaucoup azalaki place oyo alinga abeta yango boye to place oyo ye moko abeta yango boye mais yo interprété mokomi kaka te donc mpo na oloba ata okopie nga okomaka nga te ata obomi nga lelo okoma ngai te ozomona donc bravo mpe na bino bato bozotilaka baninga bapoison bozobwakelaka baninga bambasu bravo bokende liboso bocontinue osalaka mpe ya kitoko su makasi mpo tout se pe isiba o tosala lelo tokelola te mpo tokofuta yango tokofuta yango awa avokufa ofuta nyonso awa yo kutu defa obwakele motu mo poison asouffrir bazuli ye solution mbala mo mbango esili omona yo mpe yo sikoyo ntango babwakelo yango babandi bakota boye bazonga boye ezomonana te tiosali nini patence teke nabwakelaka julia mbasu natielaka nani poison okoti nango na se ya mabe donc tout se pe isiba oyo tosala lelo ekorattrape biso lobi peut-être yo eza plus pure na oyo osala et puis avokufa yo fo mona pena mingai na miso omoni pena eza te ke batieli yo poison boye oumeli te okufi te yo pena fo mona ngo osibira yango bakoti babimi balukeli basolution esimbi te ti suka nango okufi lelo tomoni réconciliation ya vie na biso mokwa bongo Félix na le grand mopao mokwa bongo aloba ye na le grand mopao baotikalaka kosolola te bakosololaka ti nzambe satana nzambe baoyokana lelo tomoni réconciliation na bango lisolo vraimen ebetami ya litoi vraiment pourquoi pas biso tosalaka yango ntango bango des gens basali yango okoloba susu nini na bamusicien oyo baza na bamésatante na baninga na bango okoloba nini déjà depuis ga robinio bosolola mpo bwa famille esali biso bien elakisi deya ke tala omoni jour eyambaneli wana félix wazekwa bayambana ye na kofi elakisi mopandi ozela ngo donc osenti pena ke bato oyo bobande kozela baoluka siko nzela nini tokokotela mpo tosolola toyokana osenti pena kofi azoseka azoyaka nde ti ayamba félix mais félix oya na loboko félix wazekwa tobi président te wazekwa osenti pena ke mutu moko azali na posa wana parce que omona to bana ndeni ayebi ke so abandi esopa ye mais fo ebima mutu moko boye nde asolisi bango omona neti nani jibe mpia na totalaki émission ya dimanche oyo bayambai bango aoloba bi nazalaki nanga na bacamarade mais camarade nanga bafamille nanga nde bango yeyo abeti wera boye ya bango wana kutu ya makila nazalaki nanga na bafamille pendant 25 ans oyo bavanda baotala na mosika lowa ndako ezika bawumela binemi yango eya mokie te okoki mpe kobota mwana kolo balisi pourkui kogarde kanda bona motema banebele bongo nga na okoka te eza komwamba kanda te emwamba
bakanda te bon tant on a dato sola te ezani bakanda te ba ebi lo ba mo esala ki ba sola il y a déjà kanda non tant yo on a problème na ngate on a problème na ngate ngape na problème tout solo la te to benga oni et loko mo ke marché on a te na batu musu bo soin na bino te elo moko te to zaki un bon jour boye to lié to mettre 6 to ke yo ke ngape na ke mais to benga na te to kumana te mais bango te kangani binemi osomona ya bango bana makambo na bango biso tokota te biso toloba oyo tomoni siko pendant 25 ans ozoka bapropos jibe pia na obimisa lobi nazalaki na nga na bato mais ezali na bato mo bando ozanga nga famille na nga pena bavrai famille na nga abeti wera ntango bakoko kotala jibe wera bada bakoko parce que baboti da bana ebele ntango bango déjà baosolola wapa biso bataki lelo tosala ngo te kasi te on a lobi Robino déjà na nani Robino na Pomba nuance nani déplique boyokana déjà bina filé na Fabregas boyokana talaka nano ta niveau bawera bajibe ba wataka waze kwa kendeti musika olobage avant ngana to sola fo nzambe na sata basola skoliko no ngaske nzambe na sata basoli mais to ebi peke to rapeke nzambe na sata basola te ndimi te nzambe nda okela ke mawa na ebi te bongo nzambe okela ke mawa ozo mute yebisa ngai yemo ko asante ke elo mo bando mankenga wera abando mankenga ponde batanga wera jibe tango batanga wera pasa tango bamona mai kalamba bamona moezi mbie yebisa ngai likona to basana na yebisa yo siko bata bongo bayokani et puis baoke sengo babimisa na maloba sengo maloba sentiment tinati siko yo Robino yo nani mystique bosola bolingo ezalaka bien kosolola bon nayebi te bato mosusu tokoyeba biso ya kimokolo ata tokabwani na biso eselelo te mais bato touti sinzete boti jiba apesa témoignage alobi ezali na batemps moko boye toke pena répétition boye mbongo transport eza te tozongi makolo eza pena na temps moko boye toke tomati pena transport ya bato tokomokita topesani da code tokitaka moko oyo akitya kimi alake mita bongo yaya ekokoma ntina point wana bien déjà nde balobani baoyo batikali vraiment balanda lokolo wana c'est très important bandeko botikali bolanda exemple ya bayana elonga na omona kama mabe eza po baokumisa trop héritier wata naza ni pour ni contre non sara analyse baokumisa mingi wata ke tomoni to ana dynastie na marché oui dynastie on masolo be photo beta ngo na ndenge makambo ngo ekende ne tozi ale 30 ngo nde mupepa ngo yeba ko profiter pe ba fula pe dynastie ba lobela pe dynastie mais ba lobela mingi kaka na héritier wata mwana o photo fula kende liboso mwana o azosala fierté na biso bango nyonso héritier wata faire egola c'est la famille bakumisa wata mais lelo oyo dynastie za na marché mais tozomona ba wario e ba gaulois ngana gaulois te mais ba gaulois ko yango oza nani wa wario ngana pe wario te ngana za au milieu du village donc ça analyse on te mano yebi oyo za vraiment wana yebi kanga botika distraction botika ko ta faire rigoler na distraction ba gaulois s'il vous plaît to bondeli bino bozan album na marché botika distraction na temps oyo eza temps moko eza ke ta faire ça l'émission yo ceux qui porte parole ceux qui nani oyo kati ndete fallait ça l'émission bongo o nati lokole aye bien mutu moko boye bien baya comment nani na bosani komba porte parole nango ya fali baye ba kata pena président ça émission bo kati émission mais pas na sens finga bino oyo bino ba gaulois botika distraction botika ko te faire rigoler na distraction bo ça musala notre cameraman derrière la caméra to yebi ko za gaulois ko tate place wana lexa bo imagine gaulois aza gaulois botika distraction bo sunga faire rigoler akende po to mona dynastie za marché to mona promotion te to mona bato bazolobela dynastie pena comme il pareil yemoko boss aboya ki baleka na bémission ba musicien baleka na sens te o tanga boya
ki baleka tango ebimi babande koleka après aboyi mpona buzoba oyo ye moko alobaki déjà ke ayebi nana ketchup te yo mpe yango buzoba est ce que eza obligé faire egola yeba nana ketchup aboniko toza bato est ce que faire ko yeba nana ketchup te ntango amoni sikoyo baretombe ekomi oyo amoni ke te boleka su te ye moko dimanche aleki su oke bapropos na ye otala émission dimanche te nalandi yango te mais nayebi kaka no aboyi nde bamusicien na ye baleka na bémission internet distraction po dynastie yango depuis ebimaki mongondi dynastie depuis ebima tokende des gens ba 2 mois tokende ya ba 2 mois oui toke ba 2 mois dynastie bande bimaki appréciation na yo dynastie ana banjembo ya kitoko ndenge tobande ko s'attendre na dynastie nde tobande ozelela yango bon toyebi ke ba misia ya makasi o ba pesa pe makambo na mboka na biso ba participer na dynastie tobande ko zelela pe na maboko ofungwama mais tomoni ke dynastie ebimi makambo ya mai kalamba eye makambo vaseline ebundisi dynastie batelemi ka mwa ndambo toko mona susu dynastie tomeki su tolobelaka dynastie yango ye moko liswa ye appréciation na yo ndenge bimi bongo selon yo ayi poza chroniqueuse oza concert nanga lo na yambaki yo poto partager merci d'abord na ndenge répondre à l'invitation nanga appréciation na yo na dynastie na lobby déjà awa dynastie eza banjemba bien tozo sepela nango la penza to yokango tozo leka to dynastie zo yokana te atako to mwana yemba ngana ndima te falia boyinga mungondi ngana monio na monio omodio ndo zana uza warian omifundi biso toyoka déjà toyoki baroyaume kunga c'est bon déjà yo kitoko mais siko ebeta toyoka toleka na couloir toyoka ngo esengani koyoka toleka na nini na kapela toyoka ngo tozoyoka ngo te oni ezofina dynastie eloni efini yango eloko siko efini yango bien babezo ye moka ye nango yaya wana maki na maboko obunda te ata babeti okuna yo zaka boye oni biso mo pe ba journaliste ne to bimisara ba invité na biso mabe na plateau na sens nini na ko yeba keno ngondi na Julia na ba solola te tanke na yambio na beta kali solo mo boye poto kota kali kamba Barbie tango ya oyoka pe esala yeso ki pe ndenge ni salama yele tango yebike ba betelo mo boye po kimango okobe omoni na utako sala émission mo na vie nanga masamba omoni nde bondo kimanga ayebike loko sona mina répondre ngo e beta mabe akomo ke nanga na ba genre moko boye ozomona yango na ni koloba yango na lobby ba Gaulois vraiment pour ça la promotion dynastie et na banzembo kitoko na kati papa avait fait rigola félicitations tu as bien chanté mais eyokana kate ezoyokana te ata mono abeti nga na ndima te falia boyinga ndo kigola te mais soko bimia okoyoka nzema mwana na yeba kute komone za nani zombie TikTok yango na yango attendez bakata ndemba fere attendez bakata bandam ndam bacha TikTok na mona ngote yo bongo na bango photo loba te to lo mambo ya nzela to loba boy poto encourager bango ino poto to sa bon so ndeni ozomona na yebi ke Eden Ngali aza warrior aza Gaulois to yebi ke non RM pas za Gaulois Richard notre cameraman aza Gaulois omoni bosunga faire rigola na promotion bo beti banzembo kitoko mais ye moko azo obi wenge nde yeboye e bando yela binoka basombele ba vidéo Barbie to lobe no mpe makambo wenge yango ndenge yebo est-ce que ba ozonga vraiment nde bazalaka vraiment na tawana na ba mesatanto ekomeli bango bazonga telo wa bon bon mutu ba préparer ma casse les 30 héroïnes de la héroïne dans la martyr yozo sakane les 30 héroïnes biso tout os et la les 30 sombele mambo ndenge rozala pardon to bondeli bino to ebike makambo eza marché ozomona makambo eza ngana nga Gauloise te na nga pe warrior te na no baka mambo ngana omona bo pesa papa avait chance te na bien les 30 ans on comprend te na actualité on ezoleka ils en ont ni non les 30
le 30 eza concert munene oyo ko betama bandeko na biso ba benga wenge 4x4 ba oyo bakabwana pendant 25 ans bon to ebité producteur wana to ki nani c'est qui encore le nom Weranson alobi eza na bato ebele oyo baimeka basangisa bango mais simba te to ebité producteur wana aza na nakoloba nini terme nini nako utiliser na moto te aza pene na moral abandi pa oyo akepa oyo ti asangisi bango mpo bayokana moko absence moko eza na kati wana bango tout baza sur les terrains des gens les 30 héroïnes mais tout le monde absence ya Marie-Paul tant que Marie-Paul aya na sima ya Manda chante la Manda chante aye bango tout baye aya avant pardon ya Manda chante mais le lot tout le monde Marie-Paul azate Manda chante aye ba Adolphe Emelia baye ka ye moko azali omoni bato tu wana otangi bazalaka na soif wana bayokana eloko ezanga kaka amonaka so nga na ke Julia nde eza boye na problème na te tosola esope tokomona ba système enregistrement ako enregistrer pe a publier pe a esopi ya yo moya ko senganga réconciliation mais mutu moko de abimi ya na biso bango tout baza déjà sensibilisé na so na zana Marie-Paul tant bango nyonso basali réconciliation nanga moko kana tika libongo no ya na komitika oya yo assure que basangani ayete oya les 30 wana avant les 30 au la présence ya Marie-Paul et to moni ete yo zondi mayo sola na ye na ebisio wenge 4x4 ezongi en forme bana tata moko bosala makambu moko na podium moko mobi 25 ans bakabwana e bazongani lelo ya mutu bosali no rade mo bosola ate avant 25 ans bazako sala rage to bina bandombolo to bina ba style ebele baningisa vraiment Congo Kinshasa baningisa partout au loba siko na ba vitesse bana ki lelo oyo o bango ba boti nde bazoya na ba vitesse wana eske ba koka ba oya na bango mais ba koka na kana wengete ya na babite wenge na ba oya baoya et puis bango mo bazoye badeage biso tozala mais eza na batu moko to bana moko boye ba yesu ba makasi babi de ke poto to simba sous monde to kanga ndenge ezalaka photo sabwe photo zong sabwe mutu na mutu na ba style asika ya moni ba style omoni o abetaka o braza nani comme les ara nani o be rama nzembo mo alobaka bokalinga koto yo na bimeli koto roga omona to bando zina ba style mo boya betaka mais tout alobi bo bando zelanga koto na bimeli koto donc biso to bando zela peut-être wenge na bandenge moko boye mais place bo bimela to comprendre te en tout cas so eza bongo esa biso vraiment bien Barbie Mongondi to komi da ko chiter na émission na biso mot de la fin na ba tout balandi biso mot de la fin na bango ba batali émission na biso eleki déjà waouh. Merci à toi ma consoeur nengo pesinga penza temps ya ko s'exprimer na plateau na yo bo continuer ko s'abonner awa bozala jamais déçu parce que Mourazawana merci beaucoup à notre caméraman derrière la caméra merci à tout le monde bandeko bolingara biso ngaka na betara c'était so ezamba liboso tomber na vidéo au s'abonner ou appuyer la cloche de notification la biso ezala ezala roi message au vandi boegidi ba pa écouter lio soupendo lo ba bongo ba comprendre te donc d'aba tomber na vidéo est-ce que ba komi s'abonner bo cliquer ka wana o cliquer ka na s'abonner wana au mona elo mo ibima kwa ngonga place on ezaka de mato ibo déjà au fini ka wana donc chaque élément na biso bando kota yo ko bando recevoir yango merci beaucoup na bande konyo so bolinga biso pe to linga rabino merci à Didier Koulou motema Odile Makaya merci à Mami Nzumba ma grande sœur chérie je te salue merci beaucoup à Josie ba forme motati ke lamba na défaut je suis ba forme depuis États-Unis je suis ba forme depuis États-Unis lamba bien papa merci beaucoup à Félix Mfouilou moi na London il y a Tongo merci beaucoup à Véro maître Véro Bouéboué moi si à Boania pe à Maëli merci vous a tellement ébélé bande ko bolinga biso pe to linga rabino so inza mazongi te to mona na kaka